tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue na chez nous TV bandeko nangai. Ba oyo nyonso boye mbala liboso, ba oyo non bo s'abonner te, bo hésiter te, bo s'abonner. Et ceux qui bo s'abonner, bo sanate ko cliquer na cloche à côté pour bo rater ba notification ya chez nous TV te. Kombo nanga Chacha d'or pour na bandeko ya sika. Lilo na elibino sujet mususu ya kosala analyse ensemble na bino ndenge to mesana kosala ba analyse na biso ngai na kopesa point de vue nanga ndeko ozo tala ngai yo pour kopesa point de vue na yo po to pesa na conseil to sungana kaka ndenge tozana posa kusungana na ba conseil. Sujet na elibino lelo eza ko se passer na famille. Donc, bande qu'on a biso mi balé, baza ba artiste et comédien. O bozo mona na ba photo wana. Ardim Piana. Na Prince Shabani Laba. O biso so toyebi to tali bango na ba théâtre et belé to tali bango toyebi. Bande qu'on a actualité na bango ezo déranger penza makasi. Histoire na bango eza histoire moko ya mawa pe ya soni. Ya mawa na sens nini bandeko. Navandi Nathalie analyse et Nathalie télé-réalité ya ndeko na biso Ardim Piana o ya salaki na ndaku ndenga salaki bayambaki ezaki surprise mais nyonso wana ndenge leki bino bat tala boyo kangai boyebi pe ndenge se pasaki et eloko passe salingai Ardim Piana a filmé ndaku na bango et puis abandi ko expliquer relation o yena ya na e bazalaki nango depuis ya zalaki na théâtre et ndenge ya komeli na poto explication nyonso wana na kokozongela ngo ate po eza déjà na YouTube eza esalinga penza pas se déranger nga makasi. Donc petit frère abandé ko travailler place moko na grand frère abandé déjà ko étouffé et arrivé na moment moko petit frère bazwa qui est pas ba Nigeria ba jouer na e film moko ba ke jouer na ye ba pesi mbongo ebele. Donc ba continue ki penza tena ba Nigeria na parce que ba sala ki be examen général ba mona ki yazaki na maladie moko maladie wana moyen a continuer ko tourner na ba honte parce que ba voyage ba kenda ba mboka ebele senga muto azala a bonne santé et ndeko na biso ardi tongo ba moni na maladie wana Nigeria wana apesa ki kaka mbongo comme prime na ye ndenge ba travailler ki wana po ba suka wana. Hier azumbongo wana pesi ndeko na ndeko ne azumbongo wana kimiye na ndinga kindala ngo poto donc autre benga ka escroquerie. Eza histoire moko esala ki passe na komona mama na bango ndenga lekaki na télé réalité mususu wana mama zo sepela lobi mwana na ye ya suka oyo ardi ye mutasungi ye lelo kutu bazo longwa na ndako wana place bafanda ka bazo zo ndako bien grâce ya ardi bandeko. Tovandi mikolele ki to mona isusu avant-hier dimanche ndeko na biso mususu aleki isusu na télé famille na bango kaka parce que bato tozo beta histoire baza batu ya famille moko baza bana papa moko mama moko ndeko na bango mususu ya mwasi aleki ayeko démentir a démentir alobi makambu nyonso o ardi alekaki koloba wana ezalaki lokuta ezana ngo bongo te ardi alinga sambisa famille. Mais na maloba ndeko mwasi wana eloko esalaki nga pasi oyo epousse nga penza na ye ko partager na bino analyse oyo ndeko wana mwasi batuni ye mama wana oyo alekaki o ba filmaki aza mama na bino ndeko oyo ya mwasi awanga ni mama ndaku wana obozomona na ba photo eza ndaku na bino awanga ni alobi eza ndaku na biso te eza mama na biso te donc esalaki nga pasi makasi. Po komona mama wana komona na bana na ye atane longi ezo lakisake o bana na ye mama bato zoluka même pema zobela pema aleki azo s'exprimer azoloba penza za ne sengo mwana ne ya suka azolongola ye na adresse oponda ko ezo dinda ba mai ale ndeko na bango mwasi aleka penza ya kokosa ke bakoseli mama wana mama na bango te. Donc de tozoloba boye Olga wana awanga ni mama na bango bandeko na ngai. Mama na yo atazali ndenge nini epa na bino ateza ndenge nini okoki kowanga na yango te.
na place on ndeko Olga leka banda ko wanga na mama bongo alingaki asala tout akende ko soutenir mama na ye akende ko aider mama na ye poko sunga mama ezaka ateke foza na ba millions. Même mon qui ozo gagner ata $10 ata $5 okoko pesa mama no ne fiske $10 bien $5 opesi mama na yo banda ko ezali ba studio pe ezali okoko lukila no mama no ndako ata ya $30 soit ozui mama na yo oyo vande sika yo vandaka olie bozela makambo ko matina niveau o epanzani na réseaux sociaux o leko ya ko wanga na mama na yo esalinga pasi. Donc toyo komona vidéo wana tukomi siko na confusion tobi yango Hardy yango akosaki o to Olga kosaki lobi lisusu vidéo mususu ekoti camarade ya Prince Laba ayesu ko sala interview alobi ke Hardy akosi makambo nyonso wana zoloba mais mama wana oyo alekaki alobaki yana aza mama na bango Hardy a influencaki kaka andima. To comprendre te malobe belé boy. Ce qui est vrai au biso no soto comprendre ça que maman aza maman na bango. Olga wana ninga zolo ba peut-être azape ba genre ya bano bazala ozala no na kin mais ozwaka no petan yo kikota la maman na oti. Hardy soka le kaka ko expliquer makambo wana nyonso na télé. C'est parce que azaki na ba compte à rendre na grand frère ni wa escroka ki embongo. Ndi a profiter ki a filmer pe bon batwa mona sika bazalaka. Parce que eza pasi. Ce qui est qui a confié l'oko na ye ozui au balusi onde tozo yo ka bon côté msusu pe toza ba confirmation te vérité makambo bango moko nde bayebi mais erle qui a pesi l'oko na ye albi bo sala bo ce qui yo changer ma solo yo moko yaya leka tindela biso ba cameraman ba kende ko lakisa et pas na bino ya solo soki penza ke Hardy wana akosinda kwaniza ya bango te mameza ya bango te bakoki ko sala ke ba luki ba ke ko luka vrai maman na bango ba lakisi na ndaku ya solo wana biso nyonso makambo e déranger biso to yoka ki pasi to ko ba te Hardy akosi ko leka ko lobika Hardy akosi na munoko mais to moni maman ya solo te o ya bota bino parce que za pe na bateau ba yebi bino bazo confirmer ke maman wana aza maman na bino eza lisolo moko esali penza pasi makasi bandeko nanga esali penza pasi et déranger biso nyonso. Prince okoko za la clair kende na zabo esika na zali biso so toza na poto de ba situation mo ezaka difficile. Okoko za la place okomi na poto na nokomi pina na possibilité ya ko rembourser mbongo pa petit frère na yote. Boza la ka clair soit ovandi no ka silence otikile ka sali makambo sala parce que mutu so raza na kanda réaction ezala rande monte na mutu aza na kanda te. Hardy azaki msu na kanda ya mbongo na yendenge umeli yango asalaki biloko wana ya bongo mais ezate ke boleka boya kokosa ke mama wana zaki mama na biso te surtout ndeko wana ya mwasi Olga eloko asali penza blessé bato ebele a blessé mitema na biso nyonso toza bana o tozaka na bolingo ba parents na ngata za aveugle parents na ngata za ndenge nini jamais na koki koleka na ko wanga na ye. Bato nyonso baza na poto banda kuna baona kine ezala na ba immeuble te za so ndenge nini te poko za la pe situation za bien te mama ovanda place moko ya bongo yo po ye ko luka peut-être nan on se retrouver te place ozala ki bovandika calme tant nzamba ko pambola yo ko zwa ko soutenir bango mais zate ke ko leka ko wanga na maman eloko esalinga pasi no acte onde ko na ye na Prince a posé ya ko escroquer ndeko mbongo et puis ya ko utiliser bato le kabo démentir makamule kazolo beza lokuta alors jusque là tozo zela pe to mona pe vrai ndako na bango ngona vrai maman tozo mona te kaka maman oyo ye kaka ndaza vrai maman na bango o bato nyonso bayebi to le kaka na internet boya ka koloba ba makambo bino bato bozala na makambo na bino boya ko bimisa na ba internet boy bato ba otala bino bato bayebi bino pe banda bo mwana bazalit bato pe bavanda na bino balopango moko bokangama boza ba voisin bazali peti oyo koko leko yo loba likambu bweza lokuta bato na pe batikiza nango lokuta po mama na ndenga omona na nzimi tene lobeli ya mama na ndenga zo loba aza mama o ba lokota ki po aya ko pesa information lokuta na nzimi te mais ndeko wana Olga ndenga zo lela eleleli na ye penze pe singa na kanda epesinga na kanda Hardy Prince wana koko zala azwa kimbongo aleki nya ke poto akomi na poto pe kuna na pe akomi stable te mais yo Olga ndengo za na kin okoko sunga mama na yo zui mama no bofande sika moko na yo tobi pe bandeko ebele ya basi babala bazana ba mabala na bango
bazo ba parents on va fanda na bango ou les parents na fanda na ba condition wana ils a bien te bande konanga pour muta sunga parents vous aka oza na potote ardi wana zo sala muke muke zo soutenir maman nae pour azan souci à maman bon yo mwana mwasi o ba maman bataka miteme pa bana bango ya basi